Nani? ma image mais la ligo lekisa image oyo vraiment mpona mboka na biso nga na mosali ya nzambe soki azotambola boye eza ndenge nebi atambolaki azokunda koto arme na maboko kuna azotonga mire ya Jérusalem okoyaki tolingi mboka na biso to respecte baloi soki nanga amonaki ke na accord ya Saint Sylvestre apesaki aluka moyen ya kokitisa to ya dépense il va tiela biso machine na kati ya calendrier électoral lokola na kati ya calendrier électoral machine ezalaki te lokola komaki bulletin de vote à respecter peut respecter loi ya mboka c'est ça c'est très important. Deuxièmement machine à voter wana les gens vont remplacer biso en place biso va peuple to voter machine à voter les sika na biso alors à ce moment là va respecter biso te biso va peuple congolais donc sont en bon sens na raison na droit chemin il y a la calendrier et la loi électorale est fixée donc voter dans bulletin de vote pour la fiabilité transparence et tempérance et ça là na kati ya mboka na biso ona ngana bakisa na mboka Papa, soit photo sont à cima, pardon. Comment